Bandeko babolingo, peuple congolais, na pesi bino losako po na mokolo ya lelo. Ezali esengo kozongela bino pamba te masolo mingi eza kolekana na kati ya mboka. Nayeli bino lelo po totia mwa liloba muke na oyo elekanaki na Assemblée Générale ya ONU na mikolo eleki. Tokobeta pe lisolo muke oyo etali makambo ya francophonie. Et puis tokozanga te kobeta penza mbela pona makambo eza kolekana na ANR, Agence Nationale ya Renseignement ya mboka na biso. Et puis tokosukisa na masolo oyo euti kokamwisa biso na mboka ya Matadi. Ya liboso bino moko bomoni Félix Tshisekedi azalaki na Assemblée Générale ya ONU, mais bomonaki lokola biso nyonso maloba na ye epesaki penza intérêt moko te. Batu mingi ya bapaya bazalaki na bango sute bamboka mingi batelemaki tango bamoni kaka ye aza koya atelemaki. Donc elingi kolakisaka mboka na biso na leadership oyo ya ye wana, en tout cas eza lisusu ko attirer penza batu te. Et puis ezalaki discours moko un peu creux. Okokende te na Nations Unies pona koloba voilà ngai nasali boye na nommé gouvernement ya sika, alors que gouvernement wana eza kosala musala moko te. Esi ebeti penza ngonga makasi ya échec. Lisolo na biso ya mibale ezali oyo etali francophonie. Bino moko bomoni sommet oyo ya francophonie euti kolekana na Villers-Cotterêts e lakisi biso penza makambo moko ya soni. Eza sommet moko penza ya soni. Pona nini ezali sommet moko ya soni? Toza na impression que eza lokola match retour oyo Emmanuel Macron a bimisi penza polele na miso ya mokili mobimba pona kolakisa mwa makamuke na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Liboso totala événement wana na miso penza ya molai pamba te l'année passée Emmanuel Macron azalaki na Kinshasa. Na Kinshasa discours na ye ezalaki clair. Alobaki bino moko ba Congolais moto bozali responsable. Bosenga te France aya kosala musala oyo bino moko bozali responsable pona kosala, notamment invasion oyo ya Uganda na Rwanda. Et puis ba déstabilisation nyonso oyo ezali na ba groupe armé azalaki très très clair. Alors ba simbanaki pe tokoka koloba ndenge wana entre ye na Félix Antoine Tshilombo oyo yaki ko tinda Emmanuel Macron a rappelé que d'abord yo Félix ozali wana kaka parce que biso mutu totikaki to toleraki likambo wana parce que bayebi malamu ke diplôme na ye ezalaki ko qualifier ete po azala chef de l'État, ezali nde deal ekomisaki wana oyo ba français bayaki ko limbola comme compromis à l'africaine. Donc balembisaki ye na place wana. Mais tango sikoyo Emmanuel Macron azongi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi alobi nini? Ngai jamais nakokutana na Kagame kaka obele na lola. Et puis aye lisusu komi lakisa penza lolendo moko makasi na ba jeu ya francophonie alobi secrétaire général ya francophonie akoya te na Kinshasa, babengisi ete na Kinshasa. Alors lelo yo tomoni nini na Villers-Cotterêts? Emmanuel Macron abengi secrétaire général ya OIF ya organisation en francophonie aya pembeni na ye esika aza koyamba bapai. Tango ayambi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi mama Michikwabo azalaki wana. Apesaki mbote te, apesaki mbote. Atunaki ete comment ça va? Kasi atunaki ete. Et puis après aleki akoti. Mais siko eza kolakisa nini? Eza kolakisa ke Macron alingaki penza atia ye penza kala. Puisque tango Kagame baza koyamba ye, ngai na moni te Kagame tango aza kopesa mbote oya liboso na Emmanuel Macron ye Louise Michikwabo azala wana. Donc ezalaki message bazongiselaki Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Donc elingi koloba nini? Macron lelo na discours na ye a rappelé que francophonie eza ba valeur. Francophonie ezali esika ya masolo. Mais apesi pe mate ya moko ya makasi a beteli yango penza c'était envers Félix Tshisekedi pona koloba ke ba discours ya haine ezali valeur ya francophonie te. Donc yo lokolo ye awa na réunion ya francophonie alors ko tiaki tembe avant. Et donc elingi kolakisa biso ke oye pona oyo ko toza nango ya koyebisa yo. Makambo ba haine tolingi yango te. Haine wana elingi koloba nini? Ezali ndenge Félix ye moko afingaka bato bino moko boyebi depuis premier mandat na ye ti sikoyo oyo nyonso to ye asa bimisa contre peuple congolais. Et puis toza komona pe ba insulte mingi na ba oyo nyonso to baza ko se revendiquer epai na ye. Ba frontière eza pe kaka polele entre Rwanda na Uganda, ba ambassade eza kaka kosala eloko moko te, restriction moko te o Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi
azali kolakisa. Alors, le lendemain, aya kolakisa kanda na ye atelemi accueilli. Mais j'aimerais vous dire, mes chers compatriotes, que wana diplomatiquement ezali faute moko grave. Soko ozali na ba conseiller malamu te pona koyebisa yo lisolo. Mais osolakisaki kanda na yo, mais pas pourquoi okendeki na conférence wana? Pourquoi okendeki ko assister na sommet wana? Parce que politiquement ezali inadmissible, ezali ko exposer pensa peuple congolais, ezali pensa ko lakisa pe irresponsabilité. Donc diplomatiquement ezali le sous échec cuisant. Alors soki to bakisi échec oyo na oyo ya basanzo eleki tango alobi que non roi de Belge abengaka tous les 6 mois bozo mona bandeko nanga que les signes de temps nous montrent que makambo ezokende penza mabe na mboka na biso, sachant que Kagame na Mushikwabo balingaki bazala wana, il fallait pas akende. C'était aussi simple que ça. Alors, si quand on continue makambo ANR bandeko nanga ba dysfonctionnement ezali ebele. Toko momo na sikoyo processus ya sodomisation ya ba opposants. À partir du moment où les opposants sont exposés de cette manière, tu as vraiment un devoir en tant que leader politique yako betambela. Mais nyonso wana bandeko nangai eza ko rappeler biso nini? Eza ko rappeler biso lisusu lokuta ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alobaki tango akotaki nebonga ngai na kokanga bakasho nyonso akangi yango te. Au contraire, siko ekomi penza machine moko ya répression makasi contre ba opposants. Mais eza ko lakisa pe biso inconscience na biso moko par rapport ya dossier modèle one. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables. Pourquoi? Les faits sont là. Tout le monde dit que sodomisation wana eza ko pesa biso profil mibale yaba congolais. Tango azali na boloko te, azako loba mingi, azako bunda mingi. Mais virulence wana, soki akoti kuna, l'air akobima, akomi impuissant. Donc ezali signe ya makasi que ezako lakisa que sodomisation wana ekomi sikoyo arme ya ko utiliser pour na ko détruire ba congolais. Alors sikoyo tout nanano, to wuti wapi na ba dossier ya sodomisation. Ne mwanda nsemi azalaki wapi, akotaka boloko. Trou noir oyo toyebi trou noir yambula mibale oyo ba séquestraka ye. Sodomisation ezalaki te parce que ne mwanda nsemi oyo azalaki avant boloko na oyo abimi, ce n'était plus le même homme. Et puis après akeko kufa. Total ape kabundu wakabundu. Akendeki na Kigali, makamuni na monaki kuna. Tango abimaki, il était pétrifié. Azalaki pétrifié. Est-ce que balakisaki ba image ya ba konzi ya mboka ou bien ye moko pe azwaki traitement moko oyo tokoko loba lokola sodomisation, parce qu'après à côté hôpital on ne nous a jamais donné diagnostic au basalakai. Toye comment on appelle Félix ye moko Tshisekedi tango ye ko sambela Loretta akena Kigali mais tango abimaki kuna tomonaki elongi ya mwana mobali mususu tomonaki nini ba chaussette ezalaki soute. Est-ce que ba simbaki ba chaussette comme preuve? Est-ce que basalaki paye sodomisation oyo ye lelo azako ya ko soit revanche? Parce que tout comme yoka paye par-ci par-là que non Félix azako se venger pour oyo ba Rwandais basalaki ye pasala ngo ba congolais. Tomoni chantage wana. Est-ce que ba ministre mususu tomonaki bango te bazako caresser ba ordinateur na bango na kati ya ba bureau à ministère lokola ba objet sexuel. To salaki nini? To tikaki impunité wana ken. Est-ce que gouverneur à Congo central asalaki potopoto te? Asalaki potopoto mais ba plébiscité ye. Alors bomoni que biso moko tozali responsable, tozali coupable. Yango wana nazako loba lelo mboka na biso ezokende wapi? Tomoni na matadi ba wuti ko bomela biso bana. Et pourtant il y avait une délégation gouvernementale oyo utaki na Luozi balobi na biso que 65% de délégation wana ezalaki ba ne Congo na kati. Mais siko bazako loba nini par rapport ya bana na biso ba wuti ko bom. Donc yango wana bande konanga tokoki kondima te ke maso oyo ya mabe eya kokota na mibeko o basalela biso constitution tolingi makambo wana te. Na soki awa pona lelo botia penza elembo na émission yo bokabolango parce que ba message wana na lingi penza bino nyonso boyoka yango. Na pesi bino mbote tokosolola na mikolo goya.